Voilà. Oi. Bom dia. Vamos andar aqui, olha. Nana pasi mama mbena za kutu na obela. Obela? Obeli nini? Na kende sasa examen bakananga ne lote ne zote za na oka bien te na oyi ba tisu examen. Ya muna oka mutima moto ba msuba lo bestoma. Bandaka obela estomac quoi. Te na bela ngote. Melody. Eu mwana ke bona age no kosufa ba estomac madame. Ibsa ka mama mbamo. Nina ngo. Isani. Ayebisa ngani. Mama. Do moni Melody azana ba problème. Azana ba problème na Blaise. Blaise banda lo mwana o mazonga ana ndako. Camarade nanga lia ka susuté. Akoma kolela chaque jour. Alia ka soutenir. Blaise c'est combien? Non. C'est parce que Blaise a mona na susuté. Ndinga na jiji mama. Blaise alingi sou Melody te. Mama nga moto zala na ye. To na Blaise. Blaise moi le bilanga linga li susuté mama. Naluka mobile nanga mususu. Mama la bonde de Blaise aboyi. Ata la paresse la benge mais ya banga ite mama. Mama na comprendre te sur la sali Blaise ni. Tika na kolela mama. Alobi boya. Okoka ko oza mwasi. Biso basi to supportaka ba shoka mibali. Nangina yeba. Yo na Blaise. Oswanaki akangaki yo na mobali mususu ubi osalaki nini parce que mobali tia benga yo tia loba na yo ke na lingo lisusu te c'est que osalaki likambo moko boye o epesaki epasi yango azwaki ba décision wana parce que mobali azwa décision moko te. Mama la sala Blaise le côté mama o nyuso Blaise loba na nga la sala ka so bina akubima te na bima te mama la sala Blaise lo te mama na oyeba te so eza problème ni. Bon. Problème ezate. Nga aza mama na boti Blaise. Ne na boti Blaise ne na boti yo. Ngai Blaise ne mutu ayaki kolakisa ngai yo. Pe na sima Blaise abala nga mama. Mwasi onga na mobala eza Melody ona memaka ye awa. Kaka yo na Blaise alakisaki ngai yo. Kaka yo na Blaise alobi alingi yo lisusu te. Bon, alingi yo lisusu te po abala nani po amemela nga nani. Po nga naza mama oyo na bondima te Blaise amemeli nga mwasi ona yami. Amemeli nga ona yami non. Wana azomema mwana nga wa. Nga naza mama na osolo ana ye. Ozomona. Nikomi tungisama te. Soki yo kei nga na otika osolo ana ye. Nayebi eloko nini osala te etant que maman parce que na kolinga te mwana aza na désordre po maladi eza babasi mosusu tomonaka te adamu na bango mpe toyebi te oyo akoyela biso ye nzonga naza ndoki monene donc aoyokanye conseil te ayoki oyo ayo te me bakama nye baza na lion apuma nene na trésor dengo babengi ye bapesi conseil azoyoka te ale bonkiela nde moko ozoyoka na ye te omoni bato wana baza bakamarade me nga motu na boti ye soki ayoki bakamarade te mais quand même il faut ayoka mpe mama aboti ye pourquoi pas hein? Bon, tika olia. Atika na useksa ako makopini. Boni bona betere tolo te poani. Apo yanga. Okay. Bon, on rappelle après c'était un peu ma copine. Ok.
Mais non pas bien savoir. Au moins biloko pesa nga kana. Maman, nous avons passé des potes na super papa qui n'a pas hésité. Pardon, maman, pardon. Oyeba kite. Ozoyeba ngo sikoyo. Yo yeba te que super mobali na nga ozoyela nga mikolo yo kaka. Pas même une semaine. Na retira ngo na taille ka 2 jours angoyo. Te obima na programme na ngana mbena na to mana pourquoi na motema mabe na yo. Loko koma ko kila mobali na nga motema. Maman la c'est là quoi. Et non la kisanga te. O sengi pardon pour mes actes to kota ka so la kisanga non ça no te. Te. Na sala nini mama? Eza biloko mokilo so tumbi te mama. Na saboni to kena tala kaka ngo to kota te mama. So panga nini? To kota mama. Oyo okitsanga tension. Lokwa yo kutaki yango yo pe. Mais je sais. Qui te dit ça pour me na lingi mito boto na nga mobile na ngate soka ya ko tuo na ko boma ndeye na ko boma ye Là, vous êtes témoin. Vous êtes témoin. C'est que ta maman a fait, vous êtes témoin. J'étais toujours dit, il faut être un garçon. Vous êtes là? Vous êtes là? Ah, maman. Élection. Élection, maman. Les affaires, hein. C'est le combat. Donc, ça qui est moko ya ko zixelamba ne mama sikona kanda wana akamati fera zixela mukongo si ndinga zixelamba
ne sais pas. C'est à peu près la sorcellerie. Blaise, il faut fondre la musique. J'étais toujours dit, il faut fondre la musique. Il faut dans le monde en balle. Bonjour, docteur. Bonjour. Donc voilà ce que ma femme a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tout le monde en a fait dans le Congo. Oh là là. Or, moi, noyo. Asa moi, moi, ngaïté, mais ngaï na le côté ko lokota moi na yabato. Est-ce que ça va parler? Non, elle est déjà malade, cause elle a TGVCC. C'est la calme. Non, mais je pense qu'on va parler de pourquoi découvrir moi que ngana du moi dans ce comme facer na balabala na pour le moi. Ce sont des cas qui arrivent, temporise-toi, sois calme. Hein? Et là. Comment est-ce? Sophie. Sophie? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un problème? Non, On est allé. non, concernant Binoté, ça, on va en parler. Charoufa, suis-moi. Vite, vite. Papa, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Il y a un Kamboyali. Moi, je suis chef Massas. Oh, tu es Kakawana. Hein? Moi, je suis chef Massas. Makambakala. Mais qu'est-ce que tu dis là? Je vais tout ce qu'il y a savoir, Maman Kanunga. Moi, Nawana. Oui, mais ça n'a pas été fait. Comment la monde a une couple? Comme le monde a. Comme le bango. Moi, c'est Thérèse. On va les mobiliser. Mais si étrange que c'est la fille, moi, on a pas mis ce couille. Il n'y a pas de massage. Basine, vous voyez bien tout est là-bas. Mais le Sophie, tu peux Sophie. Mais tout à fait. Maman, massage. Mon ami, c'est quoi? Mais ça peut les camarades paniquer. Est-ce que y a une school moi? Ayebi qui va moi là. Allo bien que allo kota ki ye kaka, kota ya koma fazer, na zoyer, a komisa ki ye moi na musala na ebo. Docteur, je me rappelle. Ninge Kalunga Lobi, Monsieur Mondoueri. Bayera couple awa to tekela ba mwana, ndi to tekela ba Sophie. Mais na joie nouvelle, ba sala ka accident. Accident, messieurs, dames, va koufaka. Suite à moi, na Sophie, tu as une trace. Tu évites Sophie, on a comment vendre wapi, ni ka le gars comment fazer. Moi je dis ceci, quelle est la solution? La solution c'est quoi? Papa, yoka kasite, solution est à Yé motwana, papa masasi. Ayebika mwana na sakufa, ayebite ke wana za mwana. Yoko paniquete, senga mbongo normal ba kende na bango. Mais surtout ça un problème fait. C'est un bon normal ba kende na bango. C'est bien. Vous savez comment fiche. Kolobani lo. C'est bon normal ba ça d'abord. Mais c'est ça l'administration ça d'abord fiche. Bonsoir. Bonsoir. Non, c'est bien. Non, on là. Mais tu d'abord. On a tout entendu. On a tout entendu.
Moi, nanga akufati. Il y a dit Sophie, vous êtes ici dans mon Congo. Non, c'est ça. Maman, moi qui dois bien. Docteur, je ne croyais pas. Je ne pensais pas que yo docteur de la rendez moi. C'est-à-dire que. Pas c'est-à-dire. Attends. L'État est là. L'État est là. C'est là l'État à la ça. Papa. À ça, mais ça. Total qui attend. Maman, moi, la coufa a été bino au thé. Papa, bon moté. Non, il n'y a pas. Maman, là, na yoki ne bol bindenge boteka boteka avec mon deuil. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Papa, appelle la police. Appelle la police. Je suis là. Appelle la police et puis la tala. Papa, non, c'est ça entre nous. Mais quelque part, on se dit moi, je te dis. Je ne pensais pas. Monsieur le docteur. Voyez bien. Je suis votre client. N'ayez qu'à chaque fois notre famille. Nous sommes des clients. Vous êtes humains. Non. Doucement. Voilà les problèmes. Je me présente, commandant. Non. Maman, c'est là. Papa, je surveille Sophie. Sophie, va la chercher. Sophie. 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 Donc, voilà, docteur. Non, n'allez pas quitter. On va s'attendre. Oui, papa. Donnez l'État, toque na bango, na bureau na yo. On entendre bango. Et bah, tu vas porter bango, va porter comme tout. Nous qui a porté, va porter que moi na couper. Nous bango va te comme moi. Papa, franchement, moi je suis médecin. Mais vous allez calme. Je suis diplômé. Non, vous allez calme. Je te dis. Non. Écoute, chef. Oui. Bango nyans tout Complice. Complice. Bango. Non, yo pose la carte. Je suis docteur, mais ce n'est pas ma cesse. Ah bon, messieurs, vous enregistrez, vous en avez oui, oui, je sais. Non. Merci, maman, comment ça va marcher là yo? Des gars qui sont dans le Californie là yo. Maman yaka. Yo, osana yauli yo. Papa. Ba beta yo. Mais soka Dis. na Mais papa. kitamba to kende. Nyama na papa. mupe yo. Beta yo. Sophie.
Sophie. Sophie. Sophie, okima pourquoi maman? Maman kokima te. Tala maman. Sophie, nzoko oza leki na ngai propre Sophie. Sophie, oza leki na ngai propre. Nzoka na hôpital wana bateka yo to maman botaka yo na bumwana nzoka bateka yo. Siko basomba yo kote mosusu. Sophie, pardon Sophie. Toke na expliquer yo nzela maman. Pardon Sophie. Je vous en prie maman. Pardon, je vous en prie Sophie. Pardon, toke na ko expliquer yo. Sophie, toke na expliquer yo Sophie, oza ndeko na ngai. Sophie, pas citer maman, pardon, Tokei, Sophie. Sophie, Tokei. Non, je vous Sophie. Sophie, aza maman na yo propre, Tokei na ko expliquer yo. Tokei na expliquer yo, Tokei maman. Je vous en prie, pardon. Nazolo ba na yo vrai Sophie. Vrai, c'est vrai, mais nazolo ba. Comment ça là vraiment doit aller dans les bâtés. Yoka pai na uti ndenge makambo baluki. Parce que uti nini? Loko kene ko tika makambo na hôpital. Yo permetta ki a tomber la moi ngai. Oui biki na uti comme ça va tout na la police. Pona. Ah voilà. Donc na police na kangisi docteur na kangisi assistant na kangisi donc hôpital na kangisi ba mutu. O kangisi hôpital pona ni. Toke na moi en hôpital. Et pas docteur Montana. Oui. Puisque tu as oui, à Salimini. Les gens sont mauvais. To leli na auto sali matanga, o leli mwana. Oui. Nzoka mwana kufate. Ah. Yoka na peso siko. Ah, écoute-moi, yoka siko de solo bien. Ah. Toke na Blaise,